La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Bonjour à tous, salut à tous les abonnés de Xile Botelwa TV. Mbote na bandeko Boulanda biso, mbote esika nyonso oyo bozali. La famille lelo to ekolobela likambo oyo epesi vraiment panique na réseaux sociaux concernant président de la République oyo ezali bongo na kombo ya papa na biso Faci Beton, président de la République Félix Tshisekedi. Alors problème moko ebimi na poto kuna na New York esika bazali tozoyo ka banungu na réseaux sociaux tokoluka to solola na bayike o balandaka biso to ya vraiment ko confirmer soki likambo yango eza ya solo to pe eza ya lokuta. Dans sir tozolanda ce qui se passe sur les réseaux sociaux balobi ke président de la République o ezali bongo papa na biso Félix Tshisekedi abundisi basi mibale oyo ezali mama Denise Nyankeru na Grace Coutinho d'ailleurs toyebi biso nyonso azali ministre ya jeunesse o bauti ko nommé kala mingite awa. Alors barimer o tozoka na réseaux sociaux est-ce que eza ya solo tope eza ya lukuta tokolanda yango bientôt awa na Xile Botelwa TV. Et puis si pasi pe mawa esali soni po na communauté na biso toyoki kaka mutu moko abimi akomi likambo yango na réseaux sociaux et puis na minute o likambo yango epanzani monde entier. Eza na bandeko ebele tozoluka vidéo pour que toyeba po tokoma ko confirmer makambo selon vidéo toyaka lisu ko confirmer likambo kaka Mama 2024 Gavker to Yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali si ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Dans les pamba boete to koma soki likambo ebimi il faut to mona vidéo ya likambo wana pour que to ya te confirmer likambo. Malheureusement jusqu'à ce niveau jusqu'à maintenant vidéo wana nanu ebimi te donc tina point autozali vidéo ebimite jusqu'à ce point nanu tomoni vidéo te jusqu'à ce niveau nanu tomoni vidéo te oyo babimisi na réseaux sociaux concernant maman na biso Denise Nyankeru et puis Grace Coutinho. Étant donné nyonso ya Congo mboka mobimba ya RDC toyebi ke papa na biso Félix Tshisekedi azali bongo na New York pa iwapi o bakendaki pona kobongisa makambu pona mboka ya Congo akendaki akutana na papa na biso Donald Trump basolola makambo oyo ezoleka na mboka na biso concernant ba guerre oyo ezoleka na Congo na ngai na yo ndeko ozolandanga toyebi ke mboka na biso jusqu'à présent ezalaka na ba guerre oyo ba guerre nanu esila te. Alors bakendaki ko négocier na États-Unis kaka ndenge ezalaka bazali bongo kovanda na ville ya New York pardon et pas iwapi oyo ba problème nyonso ebimi ya Grace Coutinho et puis maman na biso Denise Nyankeru. Explication ezali boye.
na otikela bino ba video ya bandeko bolanda alors na expliquer bino mukie explication ezali boye. Il paraît-il Denis Diankeru azalaki bongo na mobali na ye na Flat Hotel, après à un certain moment amoni mobali na ye azali lisusu te nde akendaki kokanga mobali na ye na chambre oyo Grâce Coutinho azalaki. Selon ba réseaux sociaux ezali ngai te mutu na ye koyebisa bino, ezali ngai te mutu na ye na histoire wana na ya koloba na bino directement awa, ezali histoire oyo tokuti yango selon réseaux sociaux nde tomemeli bino to ya ko expliquer bino. Alors à un moment donné tosengaka na ba congolais tozalaka pe ata na respect na mokonzi ya mboka. Président de la République ata bolingi ye te, ata azosala lolenge oyo bino bozokanisa te, ata azosala lolenge oyo bino bozozela te, mais oyo ezalaka important tozalaka pe respect na mokonzi ya mboka ezalaka malamu mingi. Alors la famille sans plus tarder nazotiela bino tolanda bandeko, tolanda vraiment explication yango clair po ngai na yo tozalaki esika wana te. Alors tolanda bandeko États-Unis bako expliquer biso est-ce que likambu yango ezali vérité tope ezali lokuta, mais ezali kaka pasi na kotalisama na bandeko na biso ya Congo kaka biso moko tolingaka pe bolamu ya mboka na biso Congo te. Même si likambu ezalaki vérité tokokaki koya nango na lolenge oyo toyeli yango na réseau TikTok te. Toyebi ke TikTok ezali réseau moko munene oyo influençaka soki kaka nouvelle moko ezali boye nango bolobi yango na TikTok automatiquement nouvelle wana ekopanzana monde entier. Alors tolingaka mingi koya na ba nouvelle moko oyo ezali bongo vérité car nde balobaka balatisaka vérité elamba te. Vérité bazipaka yango elamba te po tozipi yango elamba suka ekobima kaka. Alors na réseaux sociaux lokwa TikTok soki tozoyaka na bamakambo moko oyo ezali bongo mensonge eza mpona kodétruire mboka na biso DRC Congo. Alors tolobaka likambo oyo ezali bongo. Imaginez-vous lolenge bakei wana Donald Trump ayoki ke bosoto moko bosalite moko esalemi na mboka na ye. Est-ce que eloko biso tozolinga tozwa tokozwa yango? Eloko o président akendeli soki Donald Trump ayoki buzoba oyo est-ce que eloko o président Félix Tshisekedi akendeli na États-Unis kuna est-ce que akozwa solution pona eloko yango toyebi te. En tout cas sans plus tarder ndeko koti na chaîne na biso mbala liboso. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Partagez sur Facebook, partagez sur WhatsApp et puis partagez biso sur Messenger. Là, nous avons que la bino tolanda analyse oyo, tolanda vraiment explication à bandeko mususu na bokebi nyonso. Et puis quand vous abonnez, n'oubliez pas d'activer surtout la cloche de notification. Donc, tant vous s'abonnez, activez la cloche de notification pour que prochainement, tant que vous avez une analyse na biso et comme il a yo et si kanyoso o kozala. Et on tolobara toujours quand vous abonnez, activez surtout la cloche de notification. Alors, tolanda analyse oyo naboke vinyoso. Partagez sur Facebook, partagez sur WhatsApp, partagez sur Messenger et puis aimez la vidéo tolanda. Bandeko bokota bobenda bakiti makambo eza boyebi question na ye boye makambo e tovandi kaka boye toyoka kaka oh bagar nini oh ndenge eza wana oh nyonso na oloba ezanga te balobi oh Mama Denise na Grâce Coutinho babundi ndangani bandeko yaya yo si kopa maite benda kiti na kopa mai pembeni oh basisa ki makamna bango wana oh président Sisi Koloba ndezala kaka kuna na délégation na chambre la oh ndenge za wana bakendaki maman première dame avandi boye à comprendre Théo papa Denis Abungi bisa papa Denis Abungi oh papa Denis Abungi na nini mama Denis banda ko luka papa Denis mama Denis banda ko luka papa Denis oh soi-disant bamoni papa Denis soi-disant na chambre ya nani na chambre ya Grâce Coutinho ngasi ko na fani ngabi kaka Grâce Coutinho ote ko te biso abeleli yaza na vi moseka
Moi, je suis mon séca. Mais, mboko ya baba biso mukomu susa. Nobi, kaka mtoto tia biso akaza mon séca. Baso lisusu, bake kokute susu, na papa Denise kuna ndenge nini. Oh. Bandeko, balobi. Maman Denise abandi koluka. Soi-disant, amoni o pembeni ya chambre à grâce. Oh, azalaki na grâce. Wana biso nyoso to yebite. Soi-disant kaka akangi sikoyo maman Denise amoni bongo ba garde corps ba rêver que maman Denise azoya ba bisi papa Denise kima bima mère ye wana. Mère ye wana. Bima. Père Sayenini, Père Denise. Anyamuki. Anyamuki abimi. Balobi, maman Denise a telemisi. Mosali na nzambe. Yo nini na mobali nanga. Yo toye amakamo musale komi ya. Nzambe. Te Congo toza kindoki. Nyonso na utolo belabino awa. Obo moni ba Congolais ba gangi ba beti solo. Je connais la elibino vraie version. Bon moni lettre mouton na tielo mouton a tutaki eloko. Premièrement, soko oza moutou, oza na intelligence, oza na sagesse, otali mouton a komaki eloko yo. Okomona ke makamnyo so lobi eza clarté. Boyo kanan mouton a komaki, a komi boye. Le nom dit à New York. Bagarre à l'hôtel, Denise Nyakero et la ministre de la Jeunesse Koutino. Le protocole aurait déplacé le président Tshisekedi dans un autre hôtel. Seul, abandonnant sa TikTokeuse, Denise Nyakero et la grande gueule et très impolie ministre de la Jeunesse Koutino. La dernière concubine du président congolais, les informations en circulation, décrivent une scène d'altercation verbale qui aurait forcé les responsables du protocole à séparer le protagonisme pour éviter un scandale public en marge de travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies. Awa, moto a komi yango, bota la kombo na ye. Moto so a komi loko, boza la katontif moto azali ko tweete kombo na ye. Laurence Rungoro. Bande konake ko luka moto yo. Nathalie Anna Monica a certifié. Mais Nathalie bien, na komona que eloko yo, je ne pense pas que c'est vrai. Que non, Maman Denise, azaki na chambre na ye, président Félix a bandé komona na te, directement azaki na chambre ya nani Grace Koutino, et puis bagarde ba rêver que maman azali koluka papa ba signaler bima kima. So komoni déjà mutu oyo azana mayele akomona déjà ne akomanine akomi dans un hôtel seul abandonné sa TikTokeuse Denise Nyakero. Alors bini sa TikTokeuse eza déjà signe ya kolakisa que oyo eza nango nde babimisi rumeur oyo. Pe batienine la ministre très impolie de la jeunesse. Bon monte que ça faux. Bon monte que ba rumeur oyo eza ya lokuta. Botanga rate bandeko, botanga ka. Bokende ko luka kombo oyo, bokende ko luka mutakomi oyo, bokomona ke eza rumeur ya lokuta. Eza vrai na boité que entre les politiciens on ne sait jamais. Mais et là quoi que ça la États-Unis oyo Félix yemoko il est conscient à makamno aux États-Unis à que ça makambo. Vraiment et ça son style. Bandeko, ngana yo sabino que rumeur oyo eza lokuta. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai bakosi.
bokosa eza bato mosusu base plongeaka na ba rumeur oyo ezanga mutuna makolo nga deja natangi dana monika deja ne bandeli ana deja ngobi makambo eza fou bande ko topesi bino merci l'heure de la situation de New York, c'est-à-dire cette confrontation, ces bagarres entre Denise Nyakeru et Grace Amy Coutinho, ne soyez pas surpris de ce que je vais vous dire. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout, vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous nous permettons, on prend quelques minutes juste pour venir analyser et parler avec vous. En fait, la situation, la chose, elle fait buzz. Je fais une analyse au début de la journée, aujourd'hui le 26. Le buzz que vous connaissez de la situation de New York, cette histoire de bagarre entre les Nyakeru et la Amy Grace Coutinho. Alors, je pense que Denise, dans le sens de communication, et Félix, peut-être, va leur demander de mettre de l'ordre dans ces choses. Et en mettant de l'ordre, ne soyez pas étonnés des possibles scénarios. Je pense qu'il sera possible pour que Denise et la Grace Coutinho connaissaient un peu de stopper l'hémorragie. Voilà ce que moi je pense qu'on va faire. Denise, on va faire un scénario, Denise dans une conférence, ou bien Denise organise une conférence des jeunes, et la dame, elle vient à côté, elle sera avec elle en conférence, elle la considère à la première dame, et la première dame assise à côté, parler à la jeunesse, soit. Deux, ils peuvent faire semblant de l'un accueille l'autre, ou une conférence de femmes, ou une conférence dans les cadres de violences sexuelles, et Denise va inviter, elle sera partie prenante de ça. Alors, on va s'arranger de mettre en place quelque chose qui va amener et Denise et la Grace Coutinho sur un même podium, ou bien dans un couloir, ou une vidéo amateur, mais tous deux avec un sourire. Mes respects première dame, mes respects ceci, ministre de la jeunesse, comment ça se passe? Pourquoi? Pour éviter les bruits. Il faut comprendre que c'est un scandale diplomatique puisque ces choses se retrouvent à New York pendant que les gens sont en train de réfléchir. Et pendant ce temps, je sais que Félix est en train de tout faire pour contacter et consulter beaucoup de gens, notamment des journalistes, pour passer des émissions. Et il faudrait que l'on trouve un climat pour apaiser, car il y a beaucoup de présidents et ça s'est dit. Cela veut dire que si nous ici ça s'est dit, ça veut dire dans toutes les chancelleries, les choses s'est dit, elles se parlent. Que le président Félix n'arrive toujours pas à maîtriser ces questions liées au sexe. Et que cela va handicaper la prise de décision, handicaper beaucoup de choses. Chez nous, au Congo, peut-être en Afrique, on pense que c'est une petite chose. Mais l'avoir fait à New York, et qu'elle porte cette ampleur comme ça, ça veut dire qu'elle a une autre connotation que nous ne connaissons pas. Et jusque-là, il n'y a aucun communiqué. Mais soyez-en sûrs que dans peu de temps, vous allez voir soit un tweet ou quelque chose, la première dame ou le bureau de ceci, vit ce qui se passe sur la toile, machin, ils vont dire quelque chose pour dominer ou bien dompter les esprits faibles. Mais je tiens seulement à vous faire comprendre que ils doivent faire tout pour parler, enfin, de savoir s'ils peuvent stopper la propagation de la dite nouvelle alors que c'est impossible. L'imprudence que joue chaque fois le président, c'est qu'il n'arrive toujours pas à séparer ses besoins corporels ou ses besoins de lit avec la chose de l'État. Il amène chaque fois au sommet de l'État et ça crée des problèmes. En fait, c'est que le président prend la quinoiserie, il la met dans les affaires de l'État. Et c'est là où ça lui pose chaque fois le problème. Puisque Félix s'imagine qu'il est dans l'environnement quinoise, partout où il va, où les gens comprennent tout sans expliquer, où c'est un monde dans son chacun, où c'est la jungle, et il croit que tout le monde vit dans ces concepts-là de la forêt, de la brousse et de la jungle. Imaginez-vous qu'il est en train de supplier Donald Trump de le recevoir. Il est en train de payer beaucoup d'argent. Et que le même Donald Trump apprenne que à New York, sa femme et sa concubine de ministre, elles se sont battues.
je me pose la question. Ah, comme Thérèse Kaikomba ne sait pas parler, elle a seulement mis la main à la joue. Ou comment? Bon, je n'ai pas dit qu'elle est quelque chose. J'ai seulement posé la question. J'ai seulement posé la question, non? Maintenant, toute la question qu'il faut se poser. Est-ce que nous mesurons la grandeur et l'importance et la gravité de ce qui s'est passé? C'est elle qui défend la jeunesse. Elle est aux États-Unis. Elle n'oublie pas les faits des immoralités. Et là, nous sommes dans les faits immoraux. C'est la ministre de la jeunesse congolaise qui est à la fois célibataire, ou triste, je ne sais pas, accordé comme vous voulez, à la fois fait une bêtise avec le premier monsieur. Et ensuite, c'est la première dame qui s'affrontent. Donc, trois grandes figures du pays, le président, la jeunesse et les mamans, tous en conflit. Et là, on est en train de demander à certaines personnes, venez nous aider, chez nous il y a ceci, venez. Mais il faut se poser la question. How can we help someone who is not serious like this? He cannot contain his problem, just small issues. He cannot fix it. How is it possible for him to take his shame and raise it up? Can this man be... What is going on? On va lui dire... Oh, les gens vont se poser la question doucement. C'est déjà une tâche qu'il accepte ou pas. Ça va l'handicaper dans beaucoup de choses. Il y a trop de choses qui discréditent le président Félix et qui l'empêchent d'être prise avec la crédibilité qu'il faut d'un homme diplomatique, d'un homme politique. Il n'est pas seulement question de dire venez chez moi, j'ai ceci, j'ai cela. Les autres vérifient la sériosité. Ils prennent le temps de checker, de feuilleter, de pouvoir comprendre est-ce que nous avons affaire à une bonne personne ou bien nous avons affaire à quelqu'un. Et là, ils vont conclure, c'est-à-dire tout ce qu'on a toujours entendu dans leur pays, les corruptions, le ceci, le cela, même au niveau du sommet de l'État, les lits. Et la Bible dit, ils sont tous des disciples, que les lits des mariés soient exemptés de toute souillure. On va nous dire, mais est-ce qu'ils sont mariés ou pas? Bon, mais nous, on a seulement dit, je pense qu'ils vont jouer ils vont créer des scénarios, mais leurs scénarios vont toujours avoir des failles, puisque chaque fois qu'ils font des scénarios, ça tombe très mal. Et je pense que si Grace ne cherche pas à trouver la paix avec Denise, il aura Denise dans ses chemins, et quand Denise va marcher sur elle, Denise va l'écraser, puisque Denise n'a pas d'état d'âme. Hein. Je vais vous rappeler une chose. Le jour où moi, j'ai vu Denise envoyer un commando à 1h du matin chez maman Marie, ce jour-là, j'avais eu peur de Denise. Je dis que cette femme n'a pas de cœur. Si elle peut arrêter une femme de plus de 70 ans, qui n'est pas nuisible, à 1h du matin, alors qu'elle pouvait l'appréhender à tout moment, elle l'a invité même à discuter avec elle, elle l'enlève à 1h du matin, elle l'amène en prison, elle passe toute la journée, elle terrorise tout le monde, juste puisque la maman avait balancé quelque chose. Ce jour-là, j'ai eu peur, je dis que cette femme, elle est mordante. La petite Grace là. Simba makasi kisi bapesa kibino kisi bapesa kyo ya bokoko na bino ozo utilizaka wana mais sinon awa amwa rotambola likolo nao mais logo sana no lenge se ko zapeda biloko na yo ba ko sangiso biloko mboka po bunda po awe ko biloko nzoto kada otala ka bido pasteur na bido na zo bisa bido ka vérité ezaka beda na otala ka bido moi je ne fais que vous regarder. Comme Félix associe les jeunes et les vieilles dans cette histoire, il fait se faire tomber. Attention, on ne joue pas au Yankee avec les femmes dans ces dimensions-là. Félix Sobanga moi cité, muto solo la à la fois na Satan solo la penanzambe. Peto ebi masolo ba betate. Tangu nyoka zo solo na mwasi adanza la ite. Tangu eva zo solo na nzambe adanza la ite. Mais bango na kotoyo mwasi solo na Satan. Mwasi kaka wana solo na nzambe. Mais tangu nzamba ye abeti Adam abeti nyoka mwasi abimika abo tala yozo sakara. Felix, don't joke with this people. Ozo sakara biloko ya
Tu joues avec la femme à ce niveau-là, c'est elles qui vont te faire tomber. Conseillez votre fils avant qu'il ne soit trop tard, qu'il arrête ces blagues-là. Basuyo, bakosala eloko. Bakolakisa biloko à pauvre père. Vu l'ampleur de la situation de New York, c'est-à-dire cette confrontation. Wana toti kolanda bandeko na biso bapesi biso vraiment bapiste nyonso kaka ndenge na yebisaki bino tozalaka vraiment na respect ya bakonzi ya mboka na biso e ozala malamu mingi soki bolandi explication ya ndeko a expliquer muto abimisi likambo yango oyo azwi information yango na Twitter amemi yango na réseaux sociaux oyo ezali bongo Facebook to pe na TikTok pona ko partager soki bolandeli bien information wana eza vrai te. Alors, toyebaka ke toza na banguna na mboka na biso mutu nyonso te akolinga développement ya Congo eloko wana biso ba congolais ebele toyebaka yango te mutu muso akoyoka kaka président de la république akei boye ok ake pona koluka solution pona mboka na ye bonga mutu muso akoyoka asali kaka effort asali eloko moko boye pour que baluka babebisa eloko nini au président de la république akendeli États-Unis, toza na banguna ebele na Congo. Peuple congolais nyonso to se soutenir pour que to gagner bitumba o ya mboka na biso. Mais soki toza wana pona koluka ko détruire lisusu mboka na biso eza vraiment malamu te. Car ndela lobaki liboso président ata azosala mabe tozala wana pona ko soutenir nde mboka na biso ekende liboso. Lelo likambo yo epanzani réseaux sociaux mobimba or eza nango likambo moko ezali vérité te selon ba information soki likambo wana ezalaki vérité tolingi tomona ta vidéo biso moko toyebi peuple congolais makambo nyonso esilelaka biso na vidéo peuple congolais tokoma koya ko régler nyonso na vidéo alors soki lelo likambo wana ezalaki ya solo tolingaki tomona yango toujours na vidéo na réseaux sociaux. Alors lelo tomoni likambo na vidéo te simple mutu moko boy o abimeli epai moko te o toyebi même kombo na ete po kaka message o atie na Twitter na ye eza certifié yango wana toye to pandi yango na réseaux sociaux toyebi te message o ka tozo panza soki ba président ya ba pays ebele bayoki yango mboka na biso ekozala na etani toyebi te. Alors peuple congolais to se soutenir mboka na biso to soutenir chef de l'état malgré mabe ezali to soutenir ye nzamba yebi esika ako memela biso. Merci beaucoup na balandi nyonso o bozalaki wana pona kolanda ya bino Ursule Botelwa TV nzamba lola pambola bino abonnez-vous commentez likez partagez sur Facebook partagez sur Messenger et puis partagez sur WhatsApp. Tokutani à la prochaine occasion aimez la vidéo tokutani bye. La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.